Bonjour, 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 bonsoir, bande de Konangai, bas Congolais, partout vous êtes dans ce monde des vivants. Je vais vous dire bonjour et puis vous saluer au nom de notre chaîne Congo Température. Bandeko, je viens ce matin, meka kosololaka ka ndenge ezalaka na communauté concernant likambo moko naza komona eza na YouTube na biso ya communauté. Mwana mwasi oyo babengi na kombo ya Nono Badiama alekaki epa ya Noli Tambwe je crois. Azo expliquer makambo na bango ya danseuse ndenge ba Kofi auti ko akite ye pona likambo ya ba viole o ba kizaki biso soto yebiango et puis ba akite ye donc nini na balongo ba akite ye quoi, ba akite ye voilà. Tomoni ndeko na biso ya mwasi oyo pe azaki danseuse ya Kofi akoma kovanda na ye awa asala na ye deja chemin na ye aza na mobali na ye na bana na ye abotane bana na ye 6 aza calme aza penza femme posée soki bomoni ye na ba photo na ba video ozomona ke c'est une femme posée parce que kozala posée ezala kaka te ke oloba onga naza na boye te par rapport na ba parole na yo par rapport na ndenge na ozali ko se comporter devant les caméras par rapport à dire na yo mutako ba ke moi si aza posé aza déjà mo alakisa to mona mobile na biso alakisa mobile na plusieurs fois aza pe na bana na ye ndeko na biso na ya moi si aleka ki a expliquer makambo ndenge ke ezalaka makambo na bango baza na bango na Kofi bango basala kuna pas Kofi bazaki ba danseuse ya Kofi. C'est pas à nous de venir expliquer babilo kwango awa na ce qui na ye juste ezali na lipo na kopesa moi remarque mukena ndeko na biso ya mwasi oyo babengi na kombo ya Grace Mbizi. L'herbe nono badiama lobi makambo ne wana na comprendre te soki otali video wana basala ki na Noli Tambo début jusqu'à la fin na mona place mona mwasi wana afingite nono badiama wana afingi na eti asala ba émission na beaucoup mingi mais ça la pe mingi na ba journaliste belé en tout cas pour nanga nono badiama afingite a expliquer ndenge makambo ezali abi. En tout cas, il faut que retenir. Abando peut s'en déconseiller na ndenge bien. Alors bi vient na biso normalement makambo linga ke koma na ba niveau te soki abenga ka bana wana baza bana na ba sala epana e ba fi wana abenga bango senga bango pardon mukolo pe senga pardon sengi pardon likambo linga ki eleka mikolo ebele boete elinga ki pe lié bambula soki 11 ans ayaka na poto te et puis elinga ki pe linga ki pe abebisa ba mbongo ebele pa ba avocat ndenge asali yango donc mo wana ka pardon soki asenga abenga bana wana asenga bango pardon sale peut-être enge comme na niveau ekoma kite abebisi ba mbongo ebele conseil ya liboso na mona ki abimisa ki na kati ya nini ya vidéo ne wana ezala ki vraiment très nécessaire et puis ezala ki très bien et puis à la place qu'il fallait ndenge alobele ya kiango aye ko loba pe lisusu likambo kana moni alobaki o ezalaki moi bien te alobi Kofi tokokendo zone aéroport na ba mbwa na ba police na ba tout ça eza ba délige ba congolais na biso ba sala parfois sala ya kiango ya sala e pa Kofi makambo ya ko loba bo eza papa na bango tozo obligé ton dimanyo sopete tozo obligé ton dimanyo sote toza pas obligé to telemela ngo penza te parce que bango ne ba viva makambo wana live bango ne ba yebi makambo balobaka yango moni Noli Tembo kuto azala ki vraiment sage atteint ce qui sage na lobite omoni makambo ezaka trop eza terrain moko glissant na lingana nga kokota penza na kati nango eza bile moko kokota penza te osali émission na yo s'arrêter wana esili asala pe émission na ya s'arrêter wana de mwana mwasi wana soki otali mingi conseil ndezaki na kati kuna babilo kanenge boyebi ba provoka comme on a provoqué mandambo mais en tout cas mingi apesa ki conseil na musicien na biso toyebi ya kombo ya Kofi Olomide alobi soki bomoni mutu lokola Cindy aleki awa lobi nde borondima ndenge eza ba danseuse bozozo ngo kapo bozo biso na valeur te bana na balobi ya viola ki bango mais ba quitter c'est pas grave mais bana un petit peu ba occuper ko funda après donc abandi ko loba par rapport na modèle na bango batambola na babandi ko tambola na nini na groupe na bango wana ya quartier latin. Bon, na ko comprendre te mutu oyo azalaki kuna te d'abord mutu lokola Grace Mbizi azala kuna te Grace Mbizi abina na quartier latin Grace Mbizi le makambo le banono ba diama bazo bina na kin Grace Mbizi azalaki na
na pointe noire kuna babiloko na aloba kuna azalaki pa koko na bango bazoteka ka soki nini na bando teka na marché aloba ki wana aloba na ba vidéo ne moko apesalaka témoignage ndenge bande ko teka soki nabite soki makala soki eloko nini na bando teka na koko na mon lere nono ba diama bande ko bine pa kofi yo zalaki na ko teka ba biloko na koko na yo bo bande ko teka na nabite soki mai soki nini wana loba une fois na ba vidéo no bande o teka na pointe noire na braza. Donc ceux qui bango bazoloba franchement moto sota o ya quartier la te okoleka abima mais abima aloba mais yo te mama biso soto fanda eloko wana eza terrain moko très glissant quand ndenge no litamba lobaki eza terrain moko kiko kota ka bo bandi ko finga tu te permets après vidéo wana ya nono ba diama nazo lobela ete bande ko bolimbisa ngana lobelaka likambo ya moralité na kota kapona loba mkamba moralité bon amoni ba vidéo to sala kabana batala kabiso bazana bandako batala kabiso batu ya bien batu oyo en tout cas na kama na mona penza mutu moko abengio azape papa moko ko se respecter azana ba États-Unis ba wapi abengio azo féliciter mama ba vidéo na yo esunganga ye sala boy no batu batala kabiso to konkanisa ka YouTube wana soki ofandi o tie kamera na yo liboso na ona kati ya ndako na okanisi ke batu bazotala yo te batu batala kabiso bandeko. Fi wana a déborda ki pe ponanga a déborda penja makasi te alobaki eloko ezape mbala liboso alobango te alobarango ki bazaki o viole na bango balongola bango bazemi tout ça biso moye to kota na likambo wana na kati penja ya muzindo nango ezalaka te yango mona bato bele bakotaka te parce que biso tozalaki na bango na quartier latin na bango wana te biso to bina na bango te le babande ko sote ba mire na butu ndenge balobaka biso tozala ete. Alors, pona ko ya ko démentir, ko ya ko ozo moninga mwasi obanda ko finga na mabolo na manini bebile ko bo finga kawana. Eza malamu te, yo zala ki ne kuna te. Alobi pebi alobi derrière ye eza na ba danseuse. Atanga pe kombo soki ya moko soki mibale, ba msona balinga batanga kombo na bango te. Mais mama, yo grâce mbisi penza na comprendre yo te. Olokoti mwana atako luka ba bezi yango foma ko luka ba vie to luka pe ba vie pe na ndenge moko boyo okipe ko créer histoire no moko boyo bandi ko raconter yango hein siko yo penza oke ko telema obandi ko finga une maman responsable mariée mère des enfants azana 6 enfants aza marié biso to mona mobile na jour moko ayaka interview moko boyo no ba diama ayaka na mobile na ya mundele mobile na zana 80 ans te mama mobile na zana 80 ans te pourquoi tu exagères à ndenge wana. Se permettre que les gars, en tout cas, la femme là, elle est mariée. Elle est mère des enfants. Elle a 6 enfants. De bas, on est comme Mikolo. Ok, qu'on les gaga, pour les cambo, aux ans après, vite, yebi en côté. Hein? Au leku bandi ko finga, au fingi de n'importe quoi, tu as dit de n'importe quoi, au fingi na ba maman na papa na na manini, maman. Hein? Et là, ko yebi en côté, ça terre moko, non, il t'a mal, ça terre moko très glissant. Batu noso bazolo balikambo ango te bafai na bangonye bazo yo ba talango banda 11 batu ba oso mona batu bakotela eloko wana bandi ko finga batu te parce que eza tere moko to yebi yango te bango bakolo bato yoka bango bamsona bake ko funda ko fia koloba batu bako yoka ye mais ke to loba ke to kata likambo ke oyo nde azana réseau oyo azana réseau to ko kiko salela yango te. Pourquoi? Parce que eza eloko moko bazalaki ko sala bango sur la société moko makambo ezali koleka kuna ezaki pe ya moite makambo bango bango ba obeta wana eza ya moite balobite ke na podium lere kaki na podium pa Pamela batutu batelemela kango parce que le kaki na podium ke nini abeti mwasi wana sabo abeta ke sabo batino so bamona kango ezaki na écran biso totolobela kango biso tosilika kango. Mais o masolo nono ba diama zo beta. Eza ba masolo na bango ya kati ya lupango ya bango ya Montfleury. Mama yo fanda na Montfleury. Yo koma kuna. Comment ko bimo bandi ko finga moninga mwasi o finga tina ba insanité. Pona nini? Pona nini mama na ngai? Pona nini ndeko na ngai mwasi? Hein? Pona nini? Apare ba YouTube oh ba vie tozana ba vie mususu. Ba vie privée ezali. Hein? Bango bazoleka bazolo ba makambo ya président na bango makambo bale ko sala bango. Siko, moi journaliste penza ya kokota na kati kuna ezate parce que ça ba terrain na bango déjà terrain moko mo très glissant. Eza makambo bazolo ba likambo ya moite, bazolo ba makambo ya butu, makambo oyo balobi o ba satrine nde ba yebi, ba garde nde ba yebi, ne ba bande o sauter ba mire.
ndenge babando violé bango ndenge babando longola bango bazemi eloko wana yo kokota na yango te mama yo yebi yango te po balobaki olobela Kofi po Kofi ndenge aza na Paris wana alobaki olobeli ye eza pena eloko ndenge oki olobela ye ozo oblige kofinga te namonaki Jaël Show asalaki émission sur temango oyo nono badiama asaleli namona Jaël Show on a pesi mbote place azali na kini kuna alingaka mwana mwasi wana azalaka trop accueillante quoi asolana batu bien pona sina benge plusieurs fois mona bosoli penza vraiment posé à part ba délire na bango basalaka na YouTube na pesi mbote place azali namonaki mwana mwasi wana Jaël Show même teme wana eloko nano badiama alobela alobi yango mais ozomona ke quand même azako cadrer yango za na limite mais yo okoti kaka yekutu tokoki koloba Jaël Show po abina kuna na pa Kofi okipe koloba eloko bato bakoyo mama yo yebi eloko nini bande koleka kuna te yo vanda kuna te yo bine pa Kofi te okoma na ndimi kutu teke okota na lopango wana ya mon frère soki nana badiama zoloba biso tokovana nde tokoyoka makambo yango ekendeki na leta après 11 ans l'été katike baakite nane baakite Kofi Olomide sikoyo ya yo nini après quoi quitter fi wana leki abandi koloba ke non ye toko ya kozwa na aéroport na ba nini na ba film susu na ba nyongo na ba police azolo bango basala kuna bazosama et makambo na bango bazoloba mais yo siko yo kota na ndako ya Kofi yo obina oyemba obina na orchestre Kofi te oke kofinga moninga boetina niveau na pona nini o balobaki ya pas de filmer sans fait ce que bazoloba bavanda kuna balala kuna basala des années kuna bazofande pas Kofi donc bakoki ko bazana eloko boki oloba kuna batu pe bakoyoka mais yo siko vanda kuna to bandi kofinga pona nini est-ce que ezelo ko finga la ba parents eza wana et ça te eloko ko finga la ba parents wana na moni yango to fingi na ba parents na banina yo moko lobi azana bana soki 8 menga na ebi alobaki moko na interview na azana bana na 6 asa mari plus otomona mobile ne mobile na azana 80 te ndako yo lala to kolokola mko bandi ko finga Jaël alobaki yango afingi te a expliquer ye kaka afingi te afingite yo ndako batu yo yebi yango te ndako batu ko ba place ezotangela ndenge nino yeba te pani bokota kande bikota kota bo koti siko ya yo ni kambo nini kuna na kati yo kasi batu tu bazolobela likambo wana te bayebi koloba te parce que batu bazomona ke ezali kamoko bango kaka na ba danseuse na ena Kofi nde baoki koyeba vérité biso te yo pete bango ne bayebi vérité puis l'été la kisi biso ke ba quitter Kofi c'est que Kofi aza un problème te biso to ko vanda nye totala parce que ezelo komoko oyo koki ko kota na kati na ngote ça biloko bando leka na vie na bango o babande ko vivre ezelo komoko bando leka na butu o ka o babande ko zo fi tel bakene na chambre ya Kofi biso to ko yeba ndeni oyo lobele loko na o balobela te mama pona ko loba kaka. Et puis l'obata expliquer ndenge Jaël Show salaki o expliquer au lobby pourquoi Cindy ko yako finga Kofi pona nini ta ndenge Cindy ayaki alakisa babani po nono badiama lobe pe likambo ya Cindy lobi soki Cindy ayeko leka lobi ne bokondima me biso tenge tema to za ba danseuse bozo ndimela biso te eloko alobaki yango wana mukolo Cindy ko témoigner ndenga na koya pe ko bakisa siko esile a expliquer lobi Cindy okiko yako finga te parce que Cindy bi place bazuye tout ça. Et puis na lande na ba commentaire batu ba lobby mais yo sikoyo okay obandi ko finga kana no badia mo fingi fe yo ka steno ba doma bandi loko sa ba video na bandaka batu balandela kango te kaka ndenge mwana mbala na bande ko interview no a lobby eza terrain moko mama terrain moko oyo lingi oti on eza trop glissant ko sala keba eza terrain moko trop glissant bana basi wana bazama yango nyoso maboma te ezate baza pe na vie ya mabete ke bakende kokosela ka Kofi makambo leta nde kokata makambo yo sikozo ya kofinga mama no ba diama awa na YouTube pona nini na ba diama pe za na famille pona nini ko kofinga ofingi ba insanité eloko yo yebi toki pe batuni o preuve ozana ngo te qui dit que peut-être banana na bazana ba preuve po bango to kondi ba bango po ba vanda kune pa Kofi yo vande pa Kofi te pero dukutu bango babande ko bina wana yo zo teka so biloko no bande ko teka kuna na pointe noire lo bango na nini na yo na témoignage no sala
Mama botika biloko kokota na makambo talo te okotika ka mandi pe ko finga et puis eloko epesa nga kanda makasi na souci kokotisa bapara nono badiama eko sala nini le nono bandelo ba na atanga ipara ya mutu te atangi para ya kofi te siko yoke koma ti bapara comme ofinge pona nini. Et puis quand tu vois la femme, tu vois qu'elle est stable. Elle est stable. Bandi ko finga n'importe quoi, tout ça. Yo ko banda ko fute yon. Oh maman. Ba biso azangi eloko. Bo luka pe ba beze ko luka pe moko pe o doze pe otali doze ni nini beze ni nango no ke o luka o pe ko kipe ko sala ke elobisa mokili. Mais ba beze ka o ya bozo tie la biso na YouTube parfois. En tout cas, je suis désolé. Dossier wana eba nono ba diamant wana ba danseuse na kofi bandi lelo ibanda kala ba 10 ba 11 yango yo mona batu bakota kango mingi parce que makambo bande koleka kuna mama biso toyebi yango te makambo bande koleka kuna toyebi yango te balo balikambo ya o tozaki na podium alali mutu te balo balikambo ya kati andako na mon fleri na bango kuna yo kota mon fleri siko zo kota makambo yango pona nini poko fia mona ke lobeli mais lobele na ndenge oza mabepete oza mutu ya media lobele na ndenge ya busolo ko finga te okipe ko défendre kofi sans ko finga ba para nono ba diama okuke ko lobela kofi ko défendre kofi sans ko finga ba para ya nono ba diama parce que omoni ba biloko on en a marre franchement bozo me mabiso apika ma finga ba para ba ko sala nini. Lera nono ba diama bandelo ba na tanga ki para kofite atangi para mutute a expliquer comme une maman alobi baninga ba benga ke po ye mto azwa quand même courage eza na groupe moko ko zwa courage ya zwa courage ona le kaka baninga siko ba expliquer ka ba biloko ba vivre kuna alobi yango parce que abazo expliquer azo comprendre bango po ye moko aza mto ya boîte ye moko ale kaka na ba biloko yango ndenge alobaka. Siko yo uti no libanda oza peza libanda we kokota na file ndeni. Oza kutu na libanda ya masano ka peza libanda ya masano. Mais on se retrouve na kati ya file goal. Biye koti ndeni ni mama batangi yo kuna na kati te. Finga ta ye moko keti na ba paroko mandiko oketi na mobile na nebis bo deborda ka bongo na no pona nini par rapport wa quoi. Ok, au débordele mututina ni vana koti na ba parane na mobile naza trop beau. Mobile naza bien to mona ka ebisonyo so aza mukolo te aza na 80 zate. Ata soki aza na ba 80 mais ala kise na miso bato abimise abala ye atia lopete na musapa fandise na ndao. Yo kusio suko za na oza mutute botika biloko bandeko na ngai. Eza mabe loko epesinga kanda ifale na bakiso yanga totiko koti saka ba para bato baza na kati ya makambo na kati ya makambo te. Lobana moninga likambo eza normal expliquer. Ko finga te nga lobi na fingi yo. Na faire voir ok ceux qui bozo défendre batu mususu ko luka kateke bo exagérer bo finga pas tu RFI se retrouver na makala pona biloko wana finga mutu ye moko poko kendo kotsa batu bazana kati ya media te